Aïda Nyoso, Bajemima Bokomika Lubumbashi, Kalate Sex Tape Kobi. Bonjour Maniké, j'espère que tu vas bien maman. Par respect, parce que déjà on a bureau na salle à monter, je parle le temps. Lubumbashi na yeli musala, parce qu'il y a des gens qui disent non, pourquoi répondre parce que dans ma kamna banaki au monde le nanga mutakala o ezaki libosote, donc faut pas tout mélanger biloko nga za tiktoker nga na za comédienne donc na ye ba futanga cacher nanga pona musala nanga ona salaka, OK otika yo kana ba bêtise te ka komuna na kati, donc vraiment na bondelio ata pona respect mukie na pesa kayo kokota kombuna nga ba blo musute, je ne supporte pas ça. Nga lukambo nga batutu ba mona lukambo na pasi ata so na iba panzanga makolo mona makolo na ba panzanga na zo mbongo, OK donc so na ye a eza pona musala na ngai na yete pona yo yo tshanga na miniature ba ke ba ida nyo surtout mitakala bango e so be mitakala ngai bi meza mitakala na nga eza problème te ba opesa pe ka mbongo so ba bisi mitakala na nga. Donc s'il vous plaît, nga vraiment to makamna bango ebandia ba TikTok ba nini bomoni elunga ngate bomoni nga makampo opesa nga mbongo bomoni nga ite. Donc s'il vous plaît, nga na lingi na nga ite na kokana ba problème te. Vraiment maman Maniké na stingi yo penza pardon bimisa nga ba blo na bino ba nini kuna omoni komo na ngate omoni nga ba bêtise wana te pardon. Nga la lukambo na omona nga pe na ka poto wana omona nga na lela mutute na lukambo na nga na mutoki na nga, OK na zangi pe mobali te ona na posa mbongo na sengi na zangi ete. Donc so za na posa ko pesa nga conseil oningo senga ni mona nga oyebisinga ke ya ochanga na miniature boino Jemima Aïda tout ça kalamingité pourquoi ko sali ko mona nga boy oso mona na ba bêtise ba blo oso mona nga na kati. S'il vous plaît vraiment na bondelio pardon penza pour l'amour du ciel ko yelinga na internet on a zong celio je ne veux pas na kokablo na bino wana te na lingi na ngate. Merci beaucoup.